Bonjour mes frères et sœurs, c'est moi encore votre sœur Isabelle. Je suis là pour participer dans notre belle émission qui est la réflexion, pour répondre aussi et donner un peu que j'ai à partager avec vous. Je vous remercie d'être là à l'autre côté, en train de nous regarder, nous écouter, mais je vous en prie, vraiment je vous en prie, venez, venez, nous avons besoin de vous. Venez nous aider à faire grandir cette belle émission. Voilà. Bon, naye ko répondre pour la question ya papa na biso Lumière Kambolo. Papa Lumière, question na yo ezali question moko bien parce que et tout na makamingi. Est-ce que ezali important? Est-ce que ezali nécessaire kobelela makila ma Yesu? Ngai papa Lumière nabelelaka lisusu makila ya Yesu te kita, ok? Ngai nabelelaka yango agir na bomoi na ngai po esi ekita. Esi ekita. Mais tozonga na Bible pour te comprendre mieux. Donc ça la lecture nyonso te na bandukata moke comme ça et puis ça biso pe tozana ndako occasion, opportunité ya kofungola la Bible to tanga. Tozala lokola bandimi ya bere. Soki ayoki akei kofungola la Bible à vérifier pour azala sûr. Ezali bien kozala sûr, surtout na liloba na Nzambe. Kotanga Bible efungola biso maele ebele. Tokotanga moke. Tokotanga na livre ya Ephésiens chapitre 1 verset 7. Nakotanga ndeko. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon de nos péchés. Donc, pona Yesu, pona makila ya Yesu, tozali na rédemption, tozali pe na pardon ya péché. Ça veut dire, na ere ya prière, tango na komi na esika pona kolobela makila ya Yesu, wana sikola bandi kotalisa ye, na bandi kosenga makila wana agir lisusu na bomoi na ngai. Parce que makila wana ezali na importance makasi na bomoi na biso. Naza na partie mosusu tukoki kotanga, totanga yango na livre ya Hébreux chapitre 9 verset na yango 13. Totangi na kombo na Yesu. Car si le sang des taureaux, andeko, Bible ezoyebisa ngai makila ya nyama elongolaki masumu na tawana. Batangi biso banyama ebele on alobi kibozo atambo tanga na ndako ngana zo atambo ninga kotanga te po émission na biso ekende mulai makasi te. Avant crucifixion ya Jésus na croix, pona kopetola masumu ezalaki makila ya banyama. Bible ebisi ngai bato bapetola maki na makila ya banyama. Boni makila ya mwana na moto. Bandeko na ngai. Tozwa vraiment temps totanga na ba Hébreux chapitre 9 kobanda na 13 okenge nango tina 14. Ndeko makila ya Yesu ezali eza na pouvoir moko boye inexplicable. Makila na Yesu yango nde esali ke bakoko nanga basombamaki, batata nanga basombamaki, ngai na sombami, bana nanga basombami, baye bakoyaka na sima ya se ya bana na ngai bakosombamaka. Ndeko na ngai makila ya Yesu ezali na pouvoir makasi. Yango nazalaka ntango nyonso kobelela makila wana agir. Soki tolandi exemple eza ebele, bepreuve ezali ebele. Nakosenga na bino bandeko na ngai tozwa carton ya kotanga Bible. À partir ya makomi tokozwaka beyano ya bamituna mingi oyo tosepozaka ou bien ya ba question oyo bato mosusu bapozaka biso po toyeba pe kosunga bato wana. Totanga na dernier verset, nakotanga na osilisa te, pardon. Comme ça na pesa bino pe occasion ya kozwa temps ya kotanga na bandako na biso. OK, tokotanga na première Pierre chapitre na yango 18 tina 19.
Na kolinga yo tanga ngo nyoso na ndako nga na ko sauter na ko zwa kaka mo ba partie ya moke. OK. Vous savez que ce n'était pas par des choses périssables, par l'argent ou par de l'or, oyo to somba maki. Ezali na mbongo te, ezali na l'or te, ezali na eloko mosusu te, oyo esombaki biso, po lelo oyo tokoma bana na Nzambe, ezaka keloko moko. Makila ya Yesu, makila ya talo, makila oyo kokani na makila ya mutu te, makila oyo kokani na makila ya bel te, makila oyo kokani na makila ya nyama te, makila ya oyo ezangaki faute. Bible bengi agneau sans défaut. Donc azalaki et ça tellement motoya à expliquer tout ça. Vraiment makila maïs ezali na pouvoir. Soki lelo to sombama, tozali fier kozala bana na Nzambe parce que ezali na oyo apesaki molimo na ye. Ezali important kobelela makila ma Yesu et agir na bomoi na biso tout le temps na ba prière na biso. Parce que to tangi to comprendre yango elongolaka masumu, yango ebatelaka biso. Ezali na makila ya nyama te. Ezali na makila oyo ezangaki faute. Makila oyo eyebaki lisumu te. Ok, ko racheter ngai na yo. Sikoyo ndeko na ngai kotanga Bible, soki ozotanga Bible ozo comprendre te. Tozali na lisungi ya molimo mosanto. Mais tozali pe na lisungi ya ba oyo bayebi depuis que biso na parole de Dieu. Tokoki koluka mutu oyo yozo se sentir bien ya kofanda kotanga ensemble voilà koluka ko comprendre de plus bandeko pona kosilisa elaki na ndeko moko na Bible abanda kotanga Bible mingi mais malheureusement elle comprenait pas elle lisait tout le temps, elle lisait vraiment mais elle comprenait pas. C'est que tellement Nzamba za bien Nzamba za tellement bolingo atindeli mutu na nzela na ye akende ko expliquer ye makambo nini oyo ye atangaka. C'est ndenge moko na biso soki nga esika wana nazokoka te nakoluka toujours mutu moko bo oyo azali na boyebi de plus ke ngai po asunga ngai. Yango nazobenga bandeko boya ebele bino bozali na expérience de plus ke biso boya to solola boya to sungana to tombola oyo tozosala ekozala lipamboli mpona biso. Nzambe alola apambola bino kombo na Yesu. Ezalaki bongo ngai ndeko na bino Isabelle. Voilà na pesi bino mbote.